motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Oh, 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 Bambate, alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite, alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, ambate miteme bikite, ikisana numitema ya bato. Où j'ai été chassé comme un chien, c'est le même endroit que madame se décide, en fait c'est redécide, il y a que benganga pour naïa les sous. Sourire, respectez ma peau. Mon bal est naïo mon cours yo pessier valerté, pessier respecter, il y a pas que battu sous au bazar aux environs naïo va respecter. Comment expliquer nga naïa kawa? Sourire yo tiki maloba, ce qui rôle la yebo koti sakayete, quelle humiliation! Après, c'est là que tu m'appelles, non, on a besoin sur le naïo. Mais moi, c'est mon anneau, c'est excusé, chérie, je suis désolé, voilà, patati patata. Pendant que Yom te tique, conseil. Ce n'est pas normal. Pour ne pas aller de gauche à droite, je serai vraiment bref avec toi. Je ne suis plus amoureuse de toi, je suis amoureuse d'une autre personne. Je sais que tu n'es pas mioche, tu es adulte et tu dois vraiment comprendre qu'on ne force pas l'amour. Et je ne peux pas aimer quelqu'un par sentiment, je ne peux pas aimer quelqu'un par semblant ou soit par pitié. Non. Tout doit prendre fin aujourd'hui. Donc je suis amoureuse de Fendi. Moi je suis encore amoureux de toi. Bon, ce qui veut dire que cette relation ne s'arrêtera pas tant que moi je continue d'être amoureux de toi. Oh. Je suis désolé sur une télé sur toi. Je ne suis pas le genre il y a un garçon qui s'arrête ici facilement. Si bêtement comme ça, et puis hier le banana qui René, je ne suis plus amoureuse de toi. René, je me suis mis avec Fendi. Parce que Fendi a quoi de si spécial au Ngana? Souris, tu te prends, hein? Excusez-moi, il y a un matisafon parce que je suis chez vous, mais j'ai comme l'impression que tu joues avec mes émotions. J'ai comme l'impression que tu joues avec mes sentiments. Tu arrêtes avec ce verbiage, s'il te plaît, je te dis. Tu arrêtes avec ça. Au Kozalananga, tu resteras amoureuse de moi et perdiment d'ailleurs, je dirais. Je suis capable de faire ça. Ça, je te dis carrément. Vraiment. Ronel, accepteras-tu de vivre avec une femme qui ne te considère pas, qui considère l'autre, mais qui fait... On dirait français, bon, quand ça soit français, nous sommes solo, tous sommes trop sérieux, trop intelligents que moi. Tiens moi à côté. Je t'ai dit la vérité, Ronel, que je ne suis plus amoureuse de toi. Tu ne peux pas me forcer. Tu veux forcer l'amour. Tu te rends compte de l'âge comme tu restes là, je te parle. Nini ekosayo. Nini ekosayo. Non, vas-y, parle. Tu oses se rendre compte de l'âge nayo. Tu 5 couches à fond et tu as l'aluminium de ekosayo. Ah, ça fait quoi? Boni kosori. Boni. Boni boye. Boni ndambale linga bino ndenini. Feki na sa na pesa onini. Na so motema na ngana kali na yango na telo na sana mbele na la kesa yo ngoboye. Lokola sanga so la sa peuple comme mignon. Tu voulais quoi? Papa. Boni bino bana bakonzi bozanga na baki bondumba boye. Voilà pourquoi botula na kata banda. Mais yoka soni. Na confirmer pourquoi batu babanga ko linga bino parce que boza makambo mabe. Yoka soni. Mwana musala oyo. Ezali ka bakozala makambo mabete, ezali ka mukena zana bolingo na yo te. Bon.
Voilà pourquoi vous êtes tout là, vous êtes la terre. Oh, non, Fendi a raison de Banga Rolinga, Bana Konzima, Bango, je n'ai pas Bango raison. Fendi a balo parce que Fendi a quoi? Mouta Fongo, il a yo portier, Mouto Yomono, qu'on peut s'amoter Manoye Wana. Au Touli Makasi. Au Touli, pourquoi vous avez agité Boy? Vous avez pembe, parce que la qualité, la fière, la valeur, la bango, comment vous avez monté? Yo pose mobile qui te coule, comment si monsieur peut correspondre à je risque de perdre le pédale. Je risque de perdre le pédale. Sache-le très bien que nous sommes au Cabonaté. Nous sommes au Toulaté. Mais nous sommes au Cabonaté. On ne fait pour rester ensemble. Na yo au Cabonaté. Nous sommes au Salabino, nous sommes talon. 30 ans après, 20 ans plus tard, 15 ans, pas un climatisme nos soyaux. Fin des années, tout comme les maillots. Comment y a monté ça et sont en émoué? Oh, bien, on le boy de Missa Kamka Boyo. Même le gars là, moi, c'est business ring up la Boyo. C'est simple. Si je toi, j'allais faire ça. Au Boeing, on va le gars, on va nous donner une émission, on va la Boyo. Eh, c'est qu'à faire. Voilà, yo. Moi, il est qui m'a cassé la télé, mais je suis tout là. Il est passé à me les langues, mais il est mon mari. Il est tout le monde qui l'a tant. Omoni biso na mosala kisoda première fois ezala nanu tolingana biso na biso te so tolingani biso na biso ekomisaka armée faible po armée ezala na makasi soko otali même na elanga ya Adam na Eva nani asalaka lisumu Eva moto asalaka lisumu ayepa Adam apesi ye mbuma yango moni tokoma nzambe ayokela biso maome tozalaki bato fo totambolaka bolumbu omoni ti nzambe azwaka likasa mpe bango ide bazwa likasa babomba liboso ezalaki mponi mpo bolumbu na biso emonana na miso ya bato te kasi yango te mama te ya mwana yo soda azalaka lokola civil te bulo mbili ezalaka esprit so oza esprit te na bulo bato bosaka na yo omoni biso to basa bato bongi na ndako mabala mais na kozwa mobali te ke neti nga na FARDC na zwi la police te simba te ngape mama na tana trace na mi batelaka omoni musala kisoda eza musala bato mayele neti nga na graduate na sisa penda bakamnanga ni surtout nde na temana bande ko sepela kokota armée tant ba luka ba volontaire na genda penda tina kalemi kuna na kota penda bisika na lia penda vungule na tongo penda bide wana toke bide o senti mama yele ndembo na bione ya kani ela kwa moto wana bitaka ela kwa wana abitaka moto asunda wana mama eloko na yeli opesa mimi conseil da camarade nanga uza mama kuti soki tokomo lingana na musala armée kokoma faible omoni lelo soki FARDC tombolami tozaka na ba beret rouge ba soda mobuta bandotila biso toyepe na tango raïs ba mura biso to yana papa ba oboma ba ope ba okufa ba otikala biso to ye to komi na musée le père père a tiki biso na $100 mais lelo tana montant na biso yeba na raté soko ke na banque monter zo yeba na te tantôt 400 nkolo pe ya libabe ba kateli likolo kata na biso bandaka likolo pa ezo kita mais l'essentiel ba futa biso nde biso to zui grâce ba détacher biso to ye kotoyo mama ngani na vende nganga kwa major moboye non mi tape pour comme pistolet pe mi papa tu senge l'autre esprit kakeye esprit mabe na moni on kwa este wana moni ba jamba ipa inangai na njol turangai omoni ba manyamurenge wana bakadogo ndenge wana na moni na ngolo batu wana te mais so esprit mama biso nyo kwa mi na armée obile no mona batu misuso mon major mon capitaine tangana ka tire lo siletina ningi bukausaka batu pe mi konji ndenge bakausaka bariki okabe mutu bandaki yakibwe kao yango lingi mimi asala monte déjà za formation asi ba PC PT akenda wana na swa na ngai te na swa tata na yi na swa tata na yi mama tozonga na likambo toke bisika bolingo te toke bisika musala batela siko zwaka kwanga polo bisunga musala kisoda zanga matricule kama be obumwe ba policier ona ba muba kuma ka bikanga ba bana ba matricule muto ana matricule na yele ta yebi okanga bikanga te ba moni na ba couple siko soda siko ngane na boyko yo lianga na olia te siko so na bimi na butu non sani po papa te ya mona mama kuza mama nina yebisa yo boy na kote ya mwana na tia ndenge asaki nda ya kasa boulevard ndoko mona fendi na mimi wana baringani po na mosana bino te
Fendi na Mimi balingana na sini tango Mimi akendaki kodwa formation. Fendi pe kendaki pe sini wana basali formation wana balingaki lingani kuna bayina bolinga na bango bon na kopikisa bato basi balingana tengeli mama. Babanda kala bino wakaboyo komona ono kochera mwana mobala bato motema yango ono kusa kisongi yao. Soda akasembo mama. Soda bongina kisongi te ngana kisongi. Mimi aza camarade nanga le mususu na pete le longa na koza colonel. Ah bon pe fantara. Mama, jate na biso fantara. Mimi alina yokanga na tungani na yo solo na yo. Ngana yo solo no atanke mama ko mabesa. Na ko chaki songi. Mama Fendi abakuna ngate. Zawa na biso de un. Dem sona ke na boulot militaire. Fendi. Mama na ke no na guna nga Fendi te. Te lote. Ngana yo biso ke kuna musale ko moke mabe. Na olinga te camarade nga Mimi a perdre musala. Mama, ngale lo sona longoli teni. Ngana na mama nga za poto mama Bizi Mondele. Mama présidente ya force tranquille. Tant autant la mama Bizi Mondele force tranquille on est si mami po ye. Boni boy ko mama. Ba linga ba te. Ko fukenga ite. Tika de songi mo ya ri makasi. Papa boy. Wala kina kopana ndenge ngana tete mo sino nde munga le kolo. Bino yaka. Ndenge bakofuta bino ndenge bakofuta bino. Non papa en fait au moins ni boulot mi la ndeza la boy. Moi je peux faire des toi ba soda épaule. So ki le lobo lingo zo salama e boma musala. Au moins Mimi la musu mungu na poti mo tirer. Et ça n'a pas trop love na tête. Soda azala na bolingo te, soda tala ka boy. Lobi zamba to côté la wapi. Lobi to ko boma na. Mama essaye ko ko ça. Papa, obi le so guerre STC la to be se point. Bolingo. Ba soda na le ba kutani. Bo se ni beat ba yele. Te yona wali bwani na mobali te. Te. So yele yele to bolingo ba sila. Te esi la bolingo ba sila. Wali lele. Ba mériter pe to bolingo. Bachaya mtoroto na njoto. Mwana soda. Elo wewe ndo bagawana. Bachaya mwana njoto. Tinga na nani makili zo cha alitu. Apela. Ngani ngasi tanga kuluba wana makasa ngani misa mundu. Abi msolo mundu. Angona bila ukimisa wewe Mimi na ubeta ye. Abi msolo mundu ki papa. Abi msolo mundu akakakakaka. Yo bolinga Mimi wana na Fendi wana ngana boya kayanguti. Na boya kayango. Omoni siko. Wewe kurukila Mimi ba problème na musala. Ngina ninga kalibala wana tena ninga kape yango te. Kuchanga sute lokolo komena ngana ko sukila kusaya ko. Futu yo lingite na musala ba komi koloba. Izo singa kaka. Fendi abala. Mimi kuna na musala kuna batika kana bango musala ye na mubali wana bakufandi ala muri. Mimi na ba kubenga ye pa asifu na ye ya gotola be Fendi. Na ba ko banedi kambo ya gotola ba Fendi. Kuna ibi mono ngaina bolingo mono ngaina ninga kama be. Ya mwe badinga kama ya koloba na ndia kwa bakibolingo ye makasi kuna na musala. Ndenge wana. Wana kokoto ye lisusu te bolingo wana esali esires. Mbosa na osepela te. Ezateke yo siloko lati ba pete na mapeka na yo ou bando mona quartier mobimbo loko batonso baza pamba. Lende tozo na quartier boy. Problème grave ko yela biso na kati ndako peut-être avoir ba garde no ba ya bato quartier onde ba ko soutenir biso. Ubana ngaliza problème nini? Problème ina bato quartier oyo. Problème ina mama abato wana sala yo nini? Azaka mosuno kala ou bien nini? Kotala ngana sama netité. Pour nous comprendre tes problèmes nini na mama bat asala yo nini. Moi na oza mutuma kasi moko binde osubebi si mwana na yo. Opesi mwana éducation ya bien te musane matumboli alandi bisaleli na yo. Ko fait souffrir moi ça bato sani. Masoko. Mais puna nini mubana ngozo kusanga na kati na sambo na na kuma ta uleke bato zana kati ya mutuka bato bazo ba chebi longi pe mtatala ngaso ne lunga zate parce que mubali na ngaza comportement mabe. Mais c'est bon. Il faut ba banque kayo. Tu as tiré la femme des militaires. Vous allez camarade na bangote. Yebisanga maman au de la paix asala oni. Quand yebi faut na moi quand je prends les rapports et puis je quitte. C'est ma fille. C'est ma fille. Donc faut ni mabuzo ba nyoso mwana azuye la yo. Tosa bana mbana na kati ndako. Bibi asa mwana ye moko te. Pona ni yana za na ba comportement mabete. OK bibi na za ko mon document bo sunga na ba ngana tinda tana pote kende ko vanda. Mais oui pour bazo buka ko bibi sa siko réputation na biso na quartier mo bimba ko. Na mbongo na yo bona ngina tina mbongo naye. Yo kuja mwana na ngai unaanza kumona boy ndenda za kukodi la utinda ye na pota mona kamera. Chérie, pardon. Tika maman wana avanda na ina bana na ye. Tika ye. Besi de moi no conseil. Bibi za éducation mo yo so bébé c'est biso mwana wana.
Mon anaza soubienté. A comme qu'on provoquer bato na makasi po bike yo sa soda au côté là yo kotina bagarre meke na ngela ba mukuna. Ça ko lu bakaza ko provoquer bato na makasi. Est-ce que baby azate li boma? Baby sibitima fwandi kaka boy ada metala bantu kena bawo me fanda me bana. Eza makambo bana yo ko la tango te bana kotinda ngo bagarre bake na kokankuna bake na kobeta bato kuna bakanga bato bakasho. Quand tu touches à ma fille, mes filles, tu me touches. Quand on te touche, on me touche. Gata ba toucher na oyebiso te. Okubomba. Na obomba. Na oyebiso te. Soki mobali palingi yo na balabala kubomba. Na obomba. Tika buzoba ko. Na obomba. Na yebiso po. Kasi biloko. Boni kota ba jenu. Na banina no yo mwasi na ngai. Na ozoba te. Boku moku bayo net. Kia. Kotela ka mwana ndeko zo kotela wana. Bizengi no bagarde ko kontika ngena bengela bango. Ka bango bizengi. Abizengi. Abizengi makasi bana basi. L'armée c'est exécuté. Quand on dit A c'est A. Et le ngana lingete. Tim que les ezo ya Arnaud ngapena mona bango sosate. Non, Luka Bagan, moi je travaille avec des personnes où nous avons le même esprit. Ozo kutana de yo santé za kuyo sala kilo kutuvandi kaka boyo zo. Sala boy batindi, batindi. Kasi pale bitindi na yo basola wani. Na yeba apelo na kangamela na famille ote. Na pinda na mituna eloko nini tina ngana kangama na famille. Wana neza po ndengo yaka bumuko musindo na makabuna yo mama. Maman ngana sina zuna ngana information penza à 100%. Yango na lina profiter. Même copine nanga azala na Canada, Stella Mboyo beauté. Stella Mboyo beauté ya teka ba perruque, monde ba perruque ezabo. Ya teka ba perruque ya ba sorti nyonso. Abana kote moko na Daniela Mukoko. Voilà, ya za kote mona Daniela Mukoko, Stella Mboyo ya za na Canada. Azana maison na momba teka kabelo en ligne. Même biso ba soda pe tozana droit ya ko peti kisane na peti kisimo ya Jean Bout. Eza grâce ya fille wana. Stella Mboyo beauté. Même ba maman Donitine Makenza motema papa Dilondo. Alobi comme maman ba mimi ndoi na yo alinga ka fendite profiter oyebisi likambo wana. Comme on est na yebiki linga fendite Maman linga ketete occasion mona ni comme on linga ka fendite maman yango na ina profiter na yebiso. Mwana mokondi et pas général na biso mabana place tous ça détaché. Mwana na yeli ya liboso le nid de la famille héritier du trône. Les loso papa Koufi mwana na mutoko hérité. Oli na mingi boya. Mimi akatela réponse je suis déjà mariée avec moi. Nzambe kandi na kenda bomango bongo craché ya ezwanga. Aou. Alobi moi je suis la femme de Fendi. Marie-Jane Borumbou. Bolumbu za mutaka. Bolumbu ali kombo ya moto. Kombo ya moto. Bolumbu po biso to na militaire to kata ngo moto ba mutaka ezate to kata bolumbu wana na voix dingala. Siko na lobi mwana mobali wana Fenda tiringai mwana na kati ya kiss. Kayolo ba mwana no amesana tata mfia bolingo. Mama mwana bolingo ya mwana. Mama moni loko bo décora o. Eza ba flamingo biso to banda okende ba série na foto kota militaire ba savon munganga. Sous l'escalier ou en bas de l'escalier za biloko. Yakala. Kasi yango ba flamingo to ndoko to ba peso savon munganga. Lero obimba ba bebi kake. Ozana le lo mo 1800. Yo ka tsozo na kenda ki soda na sala makamute. Yango na mwana mimi ali mwana mimi. Donc mwana mimi aninga bongisa biso te. Elo wela sanke ndako mimi. Elo wela sanke ndako mimi vieillir. Yango te ba mama. Ezaka biso tala ba voisin na bino ba tie faire. Balinga mabota ka bana po bana ba passe pesa ba parate ba para ba bénéficie. Oya ngai mona ninko bénéficie. Biso to bénéficier te. Oka ko biso mabe. Mimi aninga ina bonga te. Mimi aninga na tambola na society te. Mimi aninga ngai na kwet ninge wana. Mwana mokonja ko linga ye. Pe mimi akubwe. Mama, soki lelo papa na merci pour elle journaliste. C'est un mutu. Les journalistes étaient na lingi bino. Pour lo que pesa nga souci ton ya ka loko eza sima. Que ce problème était bato nyo surtout ba kila ko pesa ba information. Na ndenge ya mamu na ndenge ya mabi. Ba journaliste. Ils ont monté la côté. Mimi azio tenga na ibangala bazakata na bibali na bango ba 10. Mimi ajwa côté ya tata. Azoko pour so azwa kiyo. Anga boya fendi. Mama biso to bisala na biso komi komi. Ba to kata biso to zuka ba fendi ba nini.
alingi nini soki alingi fendi ya bali ye akoma kotiaka babombe na kati ya nzungu aliana tolia mimi alingi susi avungule likambo nini Toc toc. Bonjour. Mbote papa. Naza li solo na vie. Je peux entrer? Oui. Ok. Dormez, petit. Je t'appelle. Papa, maman. Oui. Moi, c'est Pierrot Ndombasi. Merci beaucoup. Au fait, Nazali, moi, Naya, Général Mabana. Bien sûr, maman. Ici, oui, Mini à Salam. Voilà. Papa Tindio. Bon, papa. Batindingate. Mais Naya, il solo moko parce que moi, on a vu nous comprendre de l'autre côté. Okay. Non, là maintenant on parle de l'intimité. Voilà. Isa et à service. Excusez-moi d'être un peu direct. Oui, voilà. Si, si. Parce que je serai pragmatique. J'aime Mimi. La lingue Mimi. Et Nazan a posé ça na balaye. Nazo salangote parce que Azali garde ya petite sœur Nanga. Ou bien poto mesana. Mais nazo salango moté mananga ebi le pourquoi parce que n'observa epé mingi. Je trouve que Azali soldat mais azana ba caractère oezo sala que azala mwasi na libala et puis pembe nangai. Mais je sais pas pourquoi Mimi refuse. Mimi azoboya. Nazo mabe papa. Mais pourquoi Mimi refuse le mariage? Parce que là on aurait
Milana, ça qui aussi. Ari kitoko. Bon ari mabe. Te bon ari mabe. Ça qui tourne. Mais tout ningai mutuna na ya nori te ari kitoko. Siko yo ngina bani. Maman, ça n'a pas problème té. Oh. Ya on a pas na bino pour que vous me consoler là parce que j'ai besoin d'aide. C'est pour la vie. Arosala bien, ayebi famille la biso tozala. Moi mon père d'abord a discipliné. Côté wana ko to ko baté boari bien. Libanda bama que général mabana mais chez moi sans père. Aza papa beaucoup libiso très bien. Nazana pour ça je suis vraiment fou amoureux d'elle. Donc garde. Chef. Dans le vivre. Et puis ça va bien pour la tienne sima. C'est pas qu'on a en tout cas. Et on fait ça maman. Famille pour vivre. Merci chef. Moi je vous aime. Merci. Ouais, on fait ça papa. On remet maman votre. On remet maman. Merci. Bon. Papa, moi je azoti que la bino et puis naika on a 5 bino pour solana mimi. C'est la vie hein, c'est la vie. Oui, je vois plus son bonheur. Moi c'est le bonheur. Merci. Et bien c'est le bino que qui t'arrange. Merci papa ngamba pambola. D'accord. Ben ne croyez pas qu'il n'ait intimider bino non non. Je suis fils du général mais dans sa généralité. Mais naika ko 5 ande boulino. Merci papa. Donc je suis pas entré par la fenêtre. C'est par la porte. Par la porte. Merci. Ça vous a dérangé papa? Non. Non. Ah, et ça dit ah, je fais ça des coutumes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Oh. Tarande, malembe, pole. Oh. Alors Bino, réponds. Bino musala boya ko sala eza ko surveiller colonel pour que ça tapage na balabala. Ordre ne se zakaya répondre tant. Comment est-ce que beaucoup ko exécuter ba ordre mal donné? On a dit là. On va décevoir. Ce n'a ton explication na bino bo pour explication nini. Mais respect mon colonel. Na quartier o batombo ki baye belé. Balingi colonel na bisoté. Colonel Fabrice mo la zana batombo ki belé awa. Soki to tiki boy abe. Aza colonel na bino. Ya moko. Pourquoi balingi tende bino bongo sa na ko bolingi sa bango. Nini yeto sa balinga ete. OK ba les technologies avancées. Mon nous besoin ça la téléphone les ana bino. Ba image na bino zo circuler. Ce qui colonel le ko bino pe ko. Nazonga lisusu awa te pona ko répéter na mama bino. Bozo sala nga soni ngam tu na pesa ka bino. Mais nazomi tuna parade boya ko sani. Mais respect mon colonel mo là. Mauvaise intention. Faut sentir que 43, 44 ans, un peu moins à terme. Si. Sentir en moi. Yo bana tongo chili mama no tati te dala ne muno wakauki tati ya pamba tona bonga mapate meta sti ya pamba pona tofuna osanya na ina ndenge mabete na juste ka ko compatir na bino compatir ni wana ba courage ya salite ko compatir yo bana zona tango tala pango aveni ba ntoki bino se mwana kufa cause na bino bandokeza bino bobotre bango lupangu siko mama azata na 50 pona ko soane mwana keti na diwa yo kufi yo zo vive bima ozulu bana bima na pa mama na ngana tika ka bima na yana bana ko mtombo yenza akufa to ufa c'est le souci. Tala bando ka quartier na bazalaka ayeko dionge de na tala so makamone zo leka so ke basoda na ke ko benga po ba yene na tindiki ba ya ko boma biso to préfère to kufa ke to tala buzobo courage hein ya ko panter ka partir courage
et pembe à colonel. Bah, il y a aussi comme un robot mangaï. Et ça, le société, ok, maman. C'est bon. Tiens, maman, tu connais pas dans le Badakan. On est la tête, non, on a souci. Nous avons bien dit qu'on est là. Si on va reconnaître les gens, nous avons besoin. Si on va reconnaître la tête, nous avons besoin. Mon colonel, en Cambo, nous avons un kézo comme un collègue. En vrai, il y a des officiers. En plus, il y a des puits et faux. Donc, il faut que le local et que ça n'a pas si n'atteindre l'élément que Simba va pour tout le jour plein des oya que les malais que vous ça maman n'a pas preuve. Bazolo ba vide té. Ceux qui l'élément le loup ceux qui les loup bon ça va le local usa doyen nanga parce que ceux qui n'a qu'un bien usa doyen nanga mais grader tout ça n'a grade mon corps. Alors qu'il est, je peux aussi me décider autrement. Tout dépend de moi. Mais si je m'abstiens, c'est pour te protéger. Alors rendre un service. Rendre un service, éviter conduite aux anango. Aux anaba rapport Yamabe. Et puis le comble est dans ça. Aux osalango, kakana quartier aux ovanda. Mon colonel, un peu de retenue. C'est dans ton quartier, il faut éviter certaines choses. Papa, au mon âge est avancé. Non, pas ne pense que non soit non le collègue mais non soit non le papa na mon. Voilà. Ah Jésus. À ce net moment je peux parler. Je suis un militaire. Je ne suis pas un civil. Quand je suis dans les quartiers, il faut respect. Il y a des gens qui insultent mes enfants faire de n'importe quoi. Parce que tout ça quartier mon quoi pour ça de l'autre côté. J'ai beaucoup supporté. Vous croyez? Comme j'ai commencé à réagir comme ça dépasse. Non, pas jusque là. Toi tu es notre fille. Il y a d'autres directions quand tu étais là, je te disais, Ngolé là, tu vois, ici, il ne faut pas toucher parce que tu as des ennemis. Tu as comme ça. Tu vois, quand tu me protèges aussi, parce que oui, que papa participait dans mon boulot. Alors, tant que tu as des preuves, il faut leur demander aussi. Pour comment le niveau, ça, les locaux, vous savez, commencer comment. Voilà. Pense un peu. Je suis ici dans ma maison. Vous me voyez dans mon... Bon, excuse-moi, toi, tu n'es pas au Congo. Tu n'es pas au Congo. Alors, vous oubliez qu'on nous a appris ça. Ah, ok. Bon, je suis ici. Vous me voyez et il y a des gens qui me provoquent. Cara, jusqu'à où? Écoutez. Faut-moi distance. Il y a un établissement pour ça. Il y a un moyen de procéder. Évitons de faire l'abus de pouvoir. C'est pas parce que vous êtes colonel, c'est pas parce que vous avez un grade, c'est pas parce que vous avez une fonction que vous allez utiliser votre quartier comme des machines. Non, je suis désolée. Ils ne sont pas à votre disposition. Et puis c'est que vous oubliez. Nous ne sommes pas là pour les intimider. On est là pour protéger. Je vous rassure parce que tout ce que vous faisiez, quand vous plainte les Oya, les autres ils ont une autorité en étant militaire. Oui, vous êtes militaire. Ouais. Et vous êtes mieux placé au Yémen-Libéco. Vous savez, hein, ouais. Il y a un vieux dicton que dit la loi est dure, mais c'est la loi. Ah, la loi. Même si la loi, mais tu dois quand même reconnaître c'est papa. C'est papa. Il ne faut pas oublier. C'est pourquoi je viens vous parler calmement. Moi, je te félicite, tu sais. Nazara qui kolubake ngolé là. Bon, grade V, parce que demain tu seras général. Hein? Colonel, il faut ça promet des gens. Voilà. Donc, moi je dis général parce que je sais. Mais au moins, tu dois reconnaître c'est papa. Quand tu vas couper ça, moi rapport, les amants vont rapporter parce que quand il y a de preuves, les amants ça beaucoup, pèse. Ouais, ça pèse. Et puis ce qui est malheureux que c'est dans ton quartier. Tant bon le témoignage va dans le quartier. Ben. Quand on déjà peine moi que ça a été aux anciens et en plus de cela aux effoïstes
Et troisièmement, aux en fonction jusqu'au nos jours, aux en retraités. Tu veux me faire du mal? Non, je ne te fais pas du mal, déjà papa. toutes ces choses. Je te préviens juste au cas où. Pas au cas où. Tu dois me protéger toujours. Le plus important est fait. Même pas boire mon lot? Non, merci. Tu crois que j'ai empoisonné? Moi, je ne peux pas te faire du mal. Je n'ai rien dit en tout cas. Je ne me souviens pas avoir dit quelque chose. Allez. Bon. Moi, je suis déjà grandi, hein. Tu sais? Bonne journée, mon collègue. Merci beaucoup et tu dois toujours me protéger. Et t'as que ton père. Le père spirituel. Parce que quand on dit père, il faut savoir. Père, il y a Pendapo et père spirituel, il m'a tapé sur direction pour les revendre dans le bureau. Et il faut toujours penser à ça. Je ne peux pas laisser les cons jouer avec moi. Je dois toujours les punir. Voilà. Oui. Maman, bon, mon oncle qui va se faire. Mais n'a pas d'agana bino ndap moko. Pourquoi qu'on s'est là dans ndap pour tout ça? Yo no recommandé chaud. Maman, ils ont la sens à tam qui. Et elle n'a sens. Ils ont la sens de ils ont lié des services tout ce que général a coûté dans la bino. Vous avez zobati. Général ça bima na njete. Ayi ayi peut-être na maman na maman na sima na baseti. Maman salaka. Ari presi ari ba. C'est ça. Ari du va parler maman. Abi mo le. Papierro wana baza baventurier. Oui, mais combien de faire comme Papierro a été na misu na mona monaka. Toi tu penses que Pierrot dans ça et il est sérieux. Les comme de le baveur sérieux. Mobile na sakani akapata sakani. Ayi bi monso akubali. Mwana kubanda kusakana bako. Sikolo kola komi sérieux. Ari beri ngabara aboni yo. Yo monwa. Atala. Après ça tele lo basali akani. On a besoin ça la baventure papa ngana. Avanti muta kanisa ye ayi pambate. Ayi na provision. Mwana mokonja atali aboni kaka oyo azani loko mama dima bon awa na musala oui c'est ça va faire des services na ba monsieur vous allez payer mon transport OK s'il vous plaît vous parlez à maman puis ça kaka papa pour permettre à ça se tu nous en pas abokanga ya na makasi wa na mosuna sima na babuzo ba ni nyonso ya makamonya songa ina sala kandimaka ya moko twali sele de masel nous sommes là ça le gars la télévision Dada kama kile makawa kaka ya tele diferente tele quoi mon côté mon côté bien nani to discuter moi moké Fendi. Comment ça se passe avec Pierrot? Les collègues qui m'ont compte. Qui m'ezali? Qui m'ezali. Ok. Mimi, avec Souris, ça va? Ça va très bien, mon général. C'est bien, merci. Nani Sabino Boy. Bah, ordre, nous surtout m'a donné. Vous exécuter à monter. Baza ba nanga. Na poko la bango na toiture. Neng bozo tando na bango wana. Apesi yo ordre moko. Yo yebi mi beko. On montre que ordre o eza mal donné. Ne s'équipe pas. Sauf qu'à insister. Benganga. Parce que la limité, bamona bino bota mona bino amona bino bota faible. Nanzela asa n'importe quoi. Allez. Madame non cela ça va retomber sur moi. Baza ba civil. Baza pas en général mais baza général T. Ceux qui bota mona ba parce que biso tozala makambe belé boyebi, tozala ba minemi belé boyebi. O ba rosa ba na ngai ba ko luka ngai na sima ba na nga. Ya wana to tsa bino botambo na bango. C'est ça. OK? Boy mon général. J'insiste. Ordre mal donné, boy exécuter un mot T. Et en plus, et surtout chez Pierrot, hein? Pas question attends ça dans ma boîte de nuit parce que tu sais bien qu'un soldat militaire a recours ta boîte de nuit t'es la tenue.
akokota bar na tenité, akokota fête d'hôtel na tenité. Maintenant si ko piora memi yo na boîte de nuit, yo motika libando okota te, ye na kati kuna so azu problème. Oye bandeni. Donc ça va se toquer boîte de nuit. Obi non, pas question. Parce qu'il y a au côté dans la carte, il y a au tika libanda. Et si ma bête est bouteille dans la carte, il y a au bani. Oui, ça va. Hein? Il y a attention à lui qui est dans la zali. Il m'a camélé dans la guitare, ça va autant moi si. Tant que j'ai un tika qui est même pas moi la classe, la biso, qu'on est dur à nous balayer. Il faut faire la biso. Ok? C'est ça, l'ordre mal donné. Asali ma ben là. Donc là, moi en général, ma ben a une surtout et comme raison. Non, il y a le roso kengelaye, kende zo mutona, bete fimbu, tiens na kofa mutuka, mais même na boloko, ça je ne veux pas. Je ne fais pas ça. Naza mutamibeko, faut autant la katia mibeko. Mutaza likona mibeko azate. Même chef d'état-major a l'ikola mi côté. Même président de la République a l'ikola mi côté. Les beko za likolo, ils sont en assez. Vous dites malade? Oui. Ok. Papa, tu es la dernière que passé, je connais vos avocats ma casse. Tous les gens mais na motema malamu yozalaka nango yango mwana benge namonaki yo kosunga biso mama oyo colonel abotole lupango aluki makambo na modele nyonso abotele lupango sikoyo mpo arécupere lupango na ye nasengeka na ye pano avoka toza na mbongo te kotala chipokoti yo te eza na eloko na kati te yo osunga veve oyo akufula mobali atikele lupango na ndenge colonel lokola yayebana na bakonzi ebele ayebana na bagénéral ayebana na baprésident de la république biso toyebanika na nzambe soki okoki kosunga veve oyo osambela ye procès ne mpo na lupango na ye. Merci maman. Nabolandi souci ya liboso ntango bolukaka biso le juriste tozalaka mpe bato tozalaka banyama te. Pour dire que tant que tozoya ko assister moto tozaka na motema ya kolukana no mbongo te maman na bolandi oyo lobi étant des humains ça fait très mal parce que mingi na motema maman souci ezalaka mingi tant boye koluka la personne un juriste souci ya makasi kotalisa na moto ya mibeko en fait la vérité pour ngana défendre au malamu tozalaka kaka te pour na ko défendre bato nous venons aussi pour na ko assister yo physiquement moralement parce que ozani beko na ngai kolobake colonel wala solo la na président zani amate président zali moto et surtout le président de la République aza moto azali uniquement pour un bon fonctionnement ya mibeko et puis ya komisaka la bela za ba président ba te akoki kozala ba président lo balem sous ba président et l'équipe abale o azo sala bango ko ngatibida biso papa zo continuer biso maman mibeko ezali pour na moto nyonso maman okozonga na ba droit na yo si et seulement si vous êtes dans la vérité soki likambo oyo bozo yebisanga awa o bozo talisanga réellement ezalaki lopango ya maman okozonga na mibeko na maman nul est au-dessus de la loi mobeko esalami mpona moto nyonso maman même le président de la République soki asali mbeba ezala mibeko oyo ekokweyisa ye oui maman donc mobeko si mobeko eza mpona moto nyonso soki nanu mokonzi ya mboka oyo azali likolo na biso nyonso to azotambola na kina et combien ça pourrait se faire-t-il un colonel ou que sais-je à l'obate naza likolo mibeko te papa oyo abotoli biso lopango alakisaki biso mikanda oyo ezolakisaki mama atekelaki lopango tandis que mikanda ya lopango na biso mama abombisango mpe yasango na église. Je vous dirais ceci maman na ngai
Moi, je suis là simplement pour que la vraie vérité puisse s'éclater. D'accord? Bino bozana mikanda na bino, bozana ba document na bino. Likamba ko bangeza te maman. Ata za colonel, aza likola mi bekote. Ata za général, aza likola mi bekote. Tellement vous avez vos documents. Oyo ezala ba document wana ezala vrai, authentique. Ceux qui n'a moni yango, Nathalie yango, il y a des personnes qui vont confirmer réellement que le pango oyo ezala ki ya mama boy. Bozana beaucoup na bino, boko banga nini. Nga mosala na ngai ezali à ce que na samba ko na bino, na plaider pour na bino pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Donc il y a pas si awa ezali te. C'est que nga na kolinga to zalande eloko moko. Noni po mabe ezalaka moye koluka ngai comme mutu ya conseil na bino, mais entre temps boza bino moko na libungi. Mais ce qui bino moko boza na libungi te ndenge mama alobi na ndenge atalisaki nga na ndenge nazoyo kepa ya maman, il y aura pas de problème. Ce qui tozanga mbomoko nde ensemble tokolonga maman. Tango yebinga naza avocat ona sala kombo na mboka oyo po na yaka kaka kosambela batu oyo baza juste. Ngai ozomona maman, il y a un monsieur, c'est un cadre en Belgique, Dido Senga, mais c'est Dilove de Bruxelles. Ce monsieur a son bara mabele na ye. Et le chef coutumier oyo atekelaka mabele asalaki ba papier ya mabe. Maman qui atekelaki mabele basali papier ya malamu. Yedi Dosenga, le cadre de Bruxelles, Dilove. Alors, le chef... Bon, en fait, baza bato bayebani makasi tout et tout. Alors, tellement le chef coutumier a salaki usage de faux, tant que tu as dossier, tu porté plainte, tu bandi kosamba, c'est la même chose avec vous. Donc c'est question simplement. Voilà. Et il n'y a pas de problème. Beaucoup de mikanda, on va porter dans nos plaintes, on fait le dossier à niveau ya parquet, ok? Et tout porter plainte, et puis le reste on verra. Hein, maman, donc vous êtes déjà Nanzela Moko ya Malamo, donc on a bonne voix pour que tout ait bien. Hein, maman? Pour Mimo n'a pas cité, tout ça on a pour merci. Pour honorer Mangaï, ne vous dérangez pas. Donc les Kambamouza locaux, les unes de Konanga moi si, les unes maman nanga, donc na côté à moi 100%. Merci. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye ikisana numitema ikisana numitema ikisana numitema oh 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 pambate hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema Mitema ya bato Ikisana numitema Mitema ebikite Hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambate miteme bikite Allo Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu
tosalela bato mabe te. Basusu tozobenga bango bateyi, baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi, ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete,